Ndia Congo Lokole News.com. Le toza le 25 mai 2014 toza awa na centre d'accueil Kimbangiste na Kasavubu. Tozo célébrer fête munene ya Noël ya bandeko na biso ba Kimbangiste. Eza mokolo oyo papa Dialunga na botamaki le 25 mai 1916. Eza mokolo oyo papa Dialunga na botamaki. Yango wana toza elongo na bandeko na biso ba Kimbangiste tozo fêter fête wana ya Noël toza awa na centre d'accueil tozo fêter tokota na kati bino bo tomona total ambiance to fêter na bino elongo. Merci to landa tina suka. Comment vous êtes OK?
tunakuya mbele mwenye watatu. Ya kwanza tunaomba usamehe, kwani tuseme kutia jina lako takatifu kwa kuona madhambi yetu iko mbele ya macho yako. Mwenyezi Mungu wetu tuhurumie sana, ututakase na damu ya mwanao. Mungu wetu tunakupigia asante kubwa kwa kuona mapenzi yako kati yetu sisi watenda maovu chini ya jua siku ya leo, siku kubwa, siku takatifu yenye Bwana Yesu Kristo anazalika kwa siku ya leo. Papa, shukrani kubwa sisi watoto yako tunakutolea kwa wakati hii. Mwenyezi Mungu wetu tunaomba usamehe, Baba usamehe, kwani magonjwa ya kwanza kati yetu sisi watu chini ya jua iko juu ya dhambi. Baba tuhurumie, Baba tuhurumie, utie siku yako ya huruma, usikie kilio na malalamiko yetu kwa kuona taabu, mateso yanayoendelea katika dunia nzima, ulimwengu wote. Baba wafuluzi mizara vatekolowa waisu wafuluzi mungezuluse ivo vango watwanzambise bekotangele alegemiza sonama mukembo wafuluzi mizara vatekolowa waisu wafuluzi mungezuluse ivo vango watwanzambise bekotangele alegemiza sonama mukembo wafuluzi mizana vatekolowa waisu wafuluzi. Papa, dala, bandada, nama, bayi, nama kamu sekat nama kamu, wende, yuru kamu, wende kamu nasi aja kamu berkuasa, oh, berkuasa yang itu. Tidak ada apa-apa, yuru berkuasa kamu mana yo. Ini nasi yang susah. Tuseme Yesu amona kobongo asilikaka alobana bango ete botika bana mike bayamboka na ngai bopekisa bango te pamba te bokonzwa likolo ezali na bato oyo bazali na lolenge na bango nazali koloba solo ete sokonani akoyamba bokonzi na likolo lokola mwana moke te akokota na likolo te asimaki bango na maboko ezali centenaire ya baba kisote mbula ya centenaire mbula mosaku mbula ya bapangoli ya baba presidele 2014 na 2014 les 25 date dans la circonstance où nous suivi pour d'autant à la mission mon travail à
Somme 100 verset 1. Tozalina banzembo oyo ekozwaka maka wuta na lona na bana tala enoke ya ndenge wana ezali awa na se yango wana banzembo net ndenge ezalaki na programme ya litilifi na biso tolobi ete somme banzembo comme tozali na particularité ya ndenge wana na likoma na biso totangaka banzembo yango wana na mokolo ya lelo na circonstance oyo touti koloba totangi somme 100 verset premier na 5 mpona totangi yango mpo maloba ya kitoko ezali kuna na kati kuna toyoki ete ezali nzembo ya kopesa merci mpona nini kopesa merci merci bapesaka moto oyo azali bolamu bolamu nini nzambe asali biso mpona mokolo ya lelo tokotanga so nyonso te me ezali na maloba oyo tosible soki tomoni na droit tolobi ete bondima ete yawe azali nzambe ye moto asala biso tozali bato na ye tozali ekolo na ye tozali bameme oyo ye amokolaka tozali bana na ye eske oyo eza sujet ya kopesa moto abeteli biso tolo merci te unako eske biso mpe tozali bato oyo nzambe asali biso baoyo bazobenga amaka surtout na mwindu oyo soki bamoni yo tozali quelque chose à négliger awa nzambe ayebisi biso ete biso mpe tosalama na ye c'est-à-dire tozali mpe tonte na baoyo ye alobaki ete na ndako oyo na ye nazali na mapate mosusu me bazali na ndako oyo te me baoka moko nga na kozala nzambe na tiko perge na tiko désormais tozali na kotamia donc yango wana ezali mokolo vraiment ya kopesa merci yango wana yebi mpe ndenge ezalaki surtout que sokosa ezali soko parti basoko oyokomafamokoba yebi wana azalaki koyeba mingi andoroe soko etewana soko sans oyo tozalaki tolemi mon bébé, n'a pas dit, tu as compris, et c'est un bébé, et c'est un bébé. Mon bébé est allé fondement à la poire, mon bébé est allé à la bébé. Mon bébé logola ezali mama oyo bayeli omanyini internet oyo ekokolana na te ndenge ezali okokosima ya bayoye ndenge ezali meokomaokana ilio ozalaka na te otieka aewana ekikwami sikoyo koyaoa baezei ya kisika wana ya siki wana ubatola ya kuwana nzambe azalele na basini ya internet alors mpengo ezali oyebeli yebele yebela akopesa yo mpe na ndenge yo oyebeli ye exemple soki nazali par exemple serviteur ou bien batindi ngai yo osengi ngai eloko ngana koloba ngai batindaki ngai ka kotinda zela nakende kosenga na oyo atindaki ngai ye akoloba ye asosoli ngai akopesa ye boyebi ya nzambe ezali likambo moko ya motuya batata bamama yango wana na mibeko totaki tomoni ete mibeko ezali
ba comportement bizaleli ba attitude oyo esengeli moto azala na ngo liboso ya nzambe na ye mokeli na ye liboso ya baninga na ye yango wana ekabwani na biteni mibale eteni ya liboso il faut kozala kaka na nzambe moko culte au seul vrai Dieu yo nzambe nino sanga oyo ya bikeko omoni ida oyebi penza nzambe malamu te ya mibale tomoni ete respect ya kombo na ye kombo ya nzambe alors kombo wana esengeli olobaka yango pamba te ntango yo olobi yango ezali na motuya ya misato esengeli kotosa mokolo ya yenga ya lelo apesi biso mikolo nyonso me oyo ya lenga landa mosungi kimbangu yokomona Yesu mukristo na jambo ya bayuda olo Yesu alobaki oya lingi komona tata alekana nunanga olo Yesu alobaki yango jambo ya bayuda olo Yesu alobaki oya lingi komona tata alekana nunanga naekeke ya mide oya lingi komona kolo Yesu alanda simo kimbangu kasi botika bilandalanda naekeke ya mide oya lingi komona kolo Yesu alanda simo kimbangu kasi botika bilandalanda Merci. Na Kongo ya tata mwana pe molimo santu. Mokolo moneleza liya monene. Kona bisombana na nsambe. Soki kono isongota makate. Mbele ngombe salite. Soki kono isongota makate. Mbele dozana dobiko te. Soki kono isongota makate. Mbele papa simoki
yango pake yaki yango baevenema mpe bafete mosusu eya na nsima esengeli na biso bandimi tososola ntina likambo esalisi biso lelo awa kimanisme oye kimanisme oye kimanisme oye na kombo ya tata mwana mpe molimo santu tosangani lelo na centre d'accueil ya Kasavubu na lotomo ya papa Simon Kimbangu Kiangani mokonzi ya Vule mpe mokonzi ya Lingomba ye azali na nkamba Yerusalemi na ntango tozali koloba tolandima te kitoko oyo revera Kibwe Mute atai biso na mokolo mwa lelo komantere ya kosala ezali te mpona boweli ntango esengeli na biso nde kopesa resume ya ntina oyo tosangani lelo batata mpe bamama toyebi ete banda bakoko na biso ndana e bapebisaki nzambe apesaki motu mokongo na mabanga ye yango atimelaki biso mwana Yesu Kristo aya kokufela biso na ekulusu makila na Yesu banaki poto bengama lisusu bana na nzambe me likambo esangisi biso lelo ezali te ya mbotama na ye kono Yesu abotamaki kuna na bayuda abotamaki lokola mwana nyonso basosolaki date ya mbotama na ye te bayebaki mpe ye te ti lelo tozali koloba majorité ya bajuif bayebi ye te bazozela nde mobikisi biso na Afrique par la foi tondimeli ye me bandeko na ye kuna na bayuda ti lelo bazozela le sauveur elema wana esengeli bato bayeba yango nde nsima kobotama na ye bapote balandi ye abandi mosala akufi nde babanda kosangana ndenge alobaki ete bokende kozalaka na Jerusalem ntango bokozwa nguya molimo santu bokozala batemoin na nga na Jerusalem na Samarie kino na extrémité ya mort nde ntango bazwi nguya babandi kosakola ntango bapote bakufi bapere apostolike baye ntango bango bakufi bapere de l'église baye kino mokolo mwa lelo nde babanda kosangana me moto oyo tolandaki tondimeli mobikisi abotamaki date nini olie babondela nzambe inspire bango date abotamaki bake kokuize na paganisme fete ya Dieu soleil wete na kuna na bango malili ezalaki makasi me na décembre na badepaseki wana moi eza kolia nde baza kofete fete ya Dieu soleil binzambe olie biso bakretien bango baye bomekola biso toke kopuise na paganisme c'est ça l'état donc le 25 décembre ezali date conventionnelle ya boyokani ya somoso ya mbotama ya kolo iso te yango ngana zokomikuna awa ezali date ya mbotama ya kolo iso te ntango tobondelaka le 25 décembre tobondelaka nzambe nini wezali ya ye te nani ayokaka nani ayokaka donc ça nous a punda kimangisi moye nega mote ya lobia wa repe esengeli koyeba ntina ya mokolo moto asalaka anniversaire kaka na date na ye motama mpe soki bakado akopesa me sikoyo ezali date ya kolo esokotamaki te bato kaka bayokeli bakeke kozotata bapakana tosambelaka nani mpe yesu ngo ayokaka wana interrogation eza matière de réflexion Nema Kimbangis à partir de l'impulsion de papa de Ngenda à l'obé le 25 décembre les années que sont les mots de la société. Bossa la recherche n'a qu'on appelle le nom de Katouana. Nema Kimbangis m'a contacté dans ma recherche dans ma bonne ligne. Yango Baye Koso frère de la naissance à Colonis le 25 mai. Donc date révélée, date inspirée, la vraie date de la naissance.
c'est malade. Donc, nous sommes dans le pays qui m'a fait là. Il y a le président, il y a la commerce, l'industrie, le métier, la SDC. Martine, Matondo, assistant au président de commerce, tellement pas de c'est
ya reportage na biso pe ya fête na biso bomoni ndenge bandeko bazo sepela bazane sengo mingi po lelo ezali jour ya mbotama ya papa Kiangani dia Lungana binomo bomoni ndenge bandeko baza awa na centre d'accueil na commune ya Kasavubu bazo sepela eza mukolo ya Noël ya mbotama ya papa dia Lungana Kiangani nde abotama lelo le 25 donc ezali 98e anniversaire ya papa dia Lungana Kiangani ezande lelo nde omoni bakimbangiste nyonso bazo fete fête ya Noël eza fête munene pona bango binomo bomoni mingi ya kolobezali te bomoni ambiance oyo uti koleka bomoni ndenge mokonzi ya ville ya awa ya centre alobi bomoni pene ba mama na ba papa bapesi maloba na bango bomoni bende bapesi maloba bazana sengo na bango boyoki bango napesi merci et pas maman Gidi bisengo ye mtazi ba image oyo napesi merci na Patrick Nsala yene mutamonte bipa nyonso na mokimo bimba na tombeli bino mbote belé napesi mbote et pas Christian Disu number 1 pour la nité David Olito grand frère propre Fleury le Komboso esiko zali na Londres pour l'ambassadeur na Boston yote napesi nyonso mbote Cliff Ndombe Nzu napesi yo mbote Picho Pacho asotali konko esiko zali na Norvège na pesi mbote Laetitia Bisengo Goden Zikisa na pesi nyonso mbote tomona na balasima na reportage mususu na bosanité maître Ado Nzenga esiko zali kuna na Suisse na pesi mbote merci tomona na reportage mususu merci